Alors moi la mort extraterrestre a existé même pas dans mon kili, donc a-t-il même pas coexisté, tu vois. 3 mois, c'est mais 3 mois. Ah oui, bonjour chers fidèles internet, bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Congo Ziboulame sur TV. Merci à tous les abonnés d'être toujours branchés, collés, scotchés, bien cimentés sur cette chaîne. C'est bien le bien moi la vôtre, Esther Nzola, Malarina, la Madras, toujours dans le cadre à terrain. Je suis passé sur ces plateaux. Je suis avec l'un des chroniqueurs de YouTube, hein. Il y a Junior Mobutu qui sera sur ton plateau. Condoléances, mes sincères condoléances à la famille Gloria Olangi qui vient de perdre son bébé. Nous avons partagé ma condoléance. Je suis sûr qu'elle a perdu son bébé. Ben oui, Gloria Olangi a perdu son bébé. D'ailleurs, il faut présenter mes condoléances. D'ailleurs. Ben oui, pas ça concerne Abissot. Est-ce que tu es sûr que Gloria, elle vient de perdre un bébé? Mais Gloria perd un bébé, partout, on a vu les photos. On a vu là dans la photo là, c'est pas le bébé à Gloria. C'est le bébé d'une autre personne. Allons-y mollo mollo. Tu vois la photo là où il y a Mamé Mili là. Il y a Mamé Mili et puis il y a Michelin de l'autre côté là. Donc tu vois, on n'est pas fait une gola méto, soit disant dans l'hôpital. Mais de l'autre côté, photo on va présenter biso ya mwana, c'est la photo il y a innocent ya bato oyo ayebe logote o mama na ye azaso wapi bakangele photo to yebite bayo bimisela biso photo mwana mususu. La personne que tu dis que non o to perdre mwana, elle yé toloba to balinga la po français to yebi ke batamsu batmususu baloba elle est comment normal aboti li chombe te Gloria zaina oyo. Aki obota kuna médecin de nuit, oboti na hôpital membre de luxe, hôpital de chic. Hôtel de luxe oloba, hôtel de luxe. Hôpital. Tobo était hôpital de luxe oloba. Baza na carburant, to baza na groupe. Nini baza na groupe. Michelin a salé mission abiki non ya boye. Hôpital wana ezana nini te ya na groupe te baboyo alimenter groupe parce que moi na ya li chombara moko donc moi ba ça dépense ya carburant ezate eza hôpital à luxe et hôpital de luxe a botti na médecin de nuit. Tu vois maintenant c'est qui toye ba mama onte mami Mili donc hôpital de luxe ngo bazangi carburant au Michelin c'est les biso mais biso to c'est pela parce que lorsque ça brûle chez le voisin nous on fait la fête. On c'est pela point nini. Ça brûle comment ça de onabino de onabiso abongisi mwana donc toza na cadre ya mawa il y a abongisi mwana biso photo ça la fête bon na ya na idée nao abongisi mwana biso photo ça la fête faut biso to sepela parce que yé alobara kinene bo na barando oyo okufeli toyate car yé mo aloba yango lelo biso to ça la fête yé mo loro là a lancer message wana kinene okufeli toyate biso pena boy akufeli toyate point barre. Bon d'abord si je vois même bon remettre le mal par les mal. Lichombe to za juba yokuna lichombe bakuna ya lichombe. Est-ce que moi là za lichombe yo zo ba lichombe yo mona pe lichombe ngo. C'est il y a 3 mois. C'est mais c'est ça qui a 3 mois. Prématuré na lingala yani. Est-ce que c'est même ça ils ma 3. Là ils aiment o coquille et qui jusqu'à terme été. Voilà la preuve. Oh, c'est il y a 3 mois et côté na mois de novembre. Yo yebi. Yo za ki on me kotaki. Mais tout le monde sait non. Tout le monde sait comment au déterminé que j'ai mes côtés en novembre. C'est que yo yebindez mkolosé nyango. Vraiment ma maman bolimbisa biso vraiment na biki ba maman et belé comme sous ba choqué par rapport à propos nanga mais seulement nini comme sous to le kaboto lo baboye nde ba bozo ça mabe na mabete mais biso yé moko loba yango to zong ça mabe na mabe yé moko la personne oyo bino boyo ke la mawa yé a mawa batute nani afinga na nubamowe papa ya Karim Mokonzi afinga mama ya Karim Mokonzi oyo arobota ye oyo tokoloba arobota ye parce que bota Karim Mokonzi afinga sœur na biso asemoka na sœur na biso oto akufela oyo ndeko na ye anoyaka na nzela ba Turquie wana ba nzela ba Grèce wana acholara ye semokaka na ye kaka ye moko aleka afinga mwana ya Ferregola afinga mwana ya Ferregola
mwana Ferregola shege afinga Ferregola sala boye afinga batu lelo skolo yemoro alobaki non dia boye a lancé message na ki non dia boye okufeli toya tesko biso to kama wapona nini toya ko assisté pona nini zoe kasata lo kwa ana motema te azala motema te yemoko mtu boyo kala azala motema te motema yo ko la batu mawa ya azala ngoti azala ngoti ndeni yo epi motema na ye. Mais tu n'as pas suivi ces vidéos, maman. Hein, tout internet, tout moi, ce qu'on a hypocrite, ni surtout hypocrite, oyo, yemoro, glo ya mame meli, afinga bino, lelo bino boyo bisanga te, junior, te, ya mwana, innocence, bani, mwana pe, azape mwana batu, mwana neige, lichombe, bomona ke lichombe, bota la photo ya lichombe bien. Photo wana ya lichombe parce que mwana wana afandi na canapé. C'est mwana lichomba zalaka bongo aza penza bonne santé balatisi epé bien. Moi je c'est que papa naza mundele pour mwana nga memi métis. Non, le problème c'est quoi? Photo va présenter biso ya mwana wana ke mwana ya mame Mili. C'est pas la photo de son bébé. Et la photo moko bazui ba masquer ka histoire. Mais la personne blo ya mame Mili, elle a mis au monde un lichombe oyo batunyo surtout bayebi que parce que zemi ekoki jusqu'à terme été yango no moni lelo vu oleka ofinga batu vu oleka obomara batu vu oleka ocholara tonga mama OK wapiko donc vu que acholara batu vu que asekara batu tu vois au monde ki nonde ya boye yemoro mabermo lelo kangi ekweleli tu vois. Donc ils ont vraiment participé mawa donc moto bio boyo que la mawa yemo razana mutemate donc ne botika subir dans ce no Karine mon compte je vois bien Karine mon compte pas ça au CP là mais au moment vidéo te ça ba live au CP là donc il faut CP là ngamone na boy bouteille na pour na relax on te na TV bouteille na ya wana bomande non mais la bière tu vois donc dia boy to CP là ton sengo makasi parce que et l'homme c'est biso to kanisa on dirait on les la raté à cause de la reine toujours tolo mais lelo elombe cessé à quoi si ka lelo biso to ça la fête alombe c'est pas quoi est-ce que vous peut-être que côté na bino pe on sait jamais un jour pe lombe c'est mon pas quoi mais biso to ko la dernière si biso Karine Mokonza kufela de papa yé ka ya kufela papa avant à côté monde YouTube a kufela papa na 2011 c'est ça alors côté na 2014 soulever pour moi ya bien papa na biso général Mokonzi akufa na 2011 mais Karine a bandi YouTube na 2014 abandi tina ne komi na ba succès na ye ba karaté awa yo oye obandi ko finga papa oyo ye ba été obandi ko finga yo bandi ko se moquer wana za bino ba chroniqueur na ba chroniqueuse bien na bino bolingami polémique pour etombola bino na mo élévation moi succès pas na ba vie privée maman je sais pas so otanga yene ngalwa tanga wana akosala marambo oyo ye osala te vraiment bandeko na biso ba otala biso marambo biso to sala marambo biso to loba et bozonga nanu sima nanu poso bozongi botali ba propos na ye bo comprendre que mutu o azalaka mabe to o azama bezaye c'est elle-même qui a commencé l'histoire. C'est pas seulement elle-même mais c'est elle-même qui nous a appris que non dia boso mutu akufeli photo seka. Si tu as eu problème, il faut te chola. C'est elle-même. Nous sommes tachés. Biso toi adopté kara comportement na yewana pour vous dire que la personne obino boyo qui la mawa, elle est sans cœur. Tu vois? Donc biso et ça la biso passi, to et ça la biso passi tanto mona ba vidéo ningi a chola mowe azo finga ba parents ba kufa. Bato dia bazala soute ba exisa tout ba exisa soute o baloba ki non dia boy respect aux respect aux morts mais yenya boye elle est là pour na koseka ba mort pour na kochola ba mort vraiment c'est pas digne biso to laxé que biso to tanga biso to ba intellectuel biso ne to aboto amayele mais pas intellectuel amayele te poso ya amayele angando ba français bien na ba émission na ye awando sa ba likukuma na ba émission na ye wana c'est parce que le ba mingi le ba bang et ça la aime soit moi ça arrive ba maye so même si o le ba mang so maye o le ba n'aura bien tu vois langue toi tu es sûr batu ba ta la biso ya mama kolinga te batu ba ta la biso ba critiquer na ba émission tu vois donc
au monde toza boye toza batu moko boye totala na biso nyonso totala na ba buzo bana biso toyebani biso tout toyebi ke qui a commencé cette histoire là ya koasisaka batu te kotolaka bawei ba mort. C'est elle-même qui a commencé à kochola ba mort. Aujourd'hui soki akweleli problème biso pe il faut toya pe to sekaye to cholaye parce que c'est elle qui a commencé. Donc c'est un peu ça. Donc Niaboye, nous on fait la fête, mais famille garato maman oyo bopesa yi photo ya mwana na bino pas mami mili abimisa tant que moi nae et ça li bien te pour combien de personnes ba moni bon il faut ça même c'est pour esprit de mort pe rolanda bébé na bino wana. Donc parce que la personne mami mili Gloria nengaza boye mwana nae ala mwana mo boye extraterrestre a existé même pas dans mon kili. Donc a-t-il même pas coexister. Tu vois, 3 mois, Zemi a 3 mois. Zemi prématuré. Au bout du monde a confirmé ça. Est-ce qu'a confirmé que Zemi a 3 mois? En plus, il y a le lobby qui est hôpital à beauté, liwana carburé exactement alimenté. Il y a quand même une relation Gloria Zana, Willy Moucheni. Ninga zawana. Au moins la fille, ninga za maramne nyo surtout à ça la internet. Maramne nyo surtout à comme ça en buzz. A Zemi, ayeli biso makelele, a comme ça en concurrence. Aye nango, malgré tout le monde libo mon place est limité, mais surtout qui a que lichombe a koufi. Papa tu as beau en États-Unis. Parce que États-Unis on est comme na hôtel, na sogina na hôpital au courant. Hôpital nini wana, ils abote côté. Na makala to na semba. Yo gagne biso ngane ya bo mama ba bijou bani mais que beau ta place. Bon la même carburant, bon carburant. Ça boti place nini ngo yo yeba musu ba yebita boti place nini. Botu na nani de mukuse mutu bazaina yi. Botu na de mukuse. Ba mascara ba sali wana bazu photo mwana batu ba bimisi ba on bazu pe ba bimisi tala place mwana na fandi na canapé wana koi wana so talisco place ba on ba fandi na de mukuse au moins qui non da boy ils a place moro boy donc même pas éco donc récemment c'est même pas peut-être abota qui déjà ne boye ba kité mais même moi nanda kundak azwara moi tant kanga moi na photo après tant moi na yo za msusu moi problème da yo meme na hôpital ne ba zi photo na bati mais bino bozo kinga mangaka ke azali chomba za prématuré non c'est que nous on sait au biso to yebi ki non dia boye mami meli moi na nini prématuré moi na lichombe point barre donc dia boye logo la ACK bato bakufa bande kwa bato to ba parents ya bato sika pe biso to sika pe jour ya koleli problème et ça biso bien na ba bien na ngati na mega na baye émission silit et si non té bon baye après yo peut to mona yo quelque part wana ozaka coller Serena Cynthia Kapache mais mikolo na monyo wa si ta Kapache o comme na Karim ko c'est que bébé un peu na Cynthia masola ba 2018 yo betongo lelo mabeza wa bato par exemple so ba yebate mais bato nyonso to ba yebi ndezala bato musu ba yebite ndesi nga pe na yebite yo ayebi histoire ndenge leka ba yebi mais bato musu to ba yebi pété c'est pas la répétition de la mère de la science donc so on répète au monde mutu so bwana ye boza faut boza même morale faut boza la ne baloba pena que idée moko boza une seule personne force moko. Mais la personne tous en est autant à combo. Donc ça sert à rien que tu habites à l'isolo na yepo batutu ba yebi déjà maramango. Donc on a déjà donc top dans ça mali kolo, ça mali banda kutu. Na on zo ba singaka. Na zo ba singaka te moi na ba nini yeba ki non dia boye équipe échanger ba nini kende on obeta na 9. Na ça na 4 na loin 4 na on obeta na 9. Est-ce qu'il y a ma bête? Donc on a un discours matin niveau. On va que Karim Mokonzi azali kolo. Na ke non pas monto international, monto mata avion, monto succès, monto créer bateau, monto sala bateau belé bo mona même oyo monto nga komba. Tangi comme nani? Cynthia Kapache. Karim Mokonzi sala et donc pour le poyer bana, donc il faut ba Karim Mokonzi, faya za pembe na Karim Mokonzi. Donc bateau belé pour ne pas citer les noms ba msusu olinga kota ba marambango olinga lo ba ki Karine Mokonzi ne allié soki Pamela Chekola ye bango bazala na ba Karine kala mais bazwa na bango tse donc ti lelo bazwa te donc vraiment nous on est là tous en quatre ba défenseurs tous en besoin que tout est qui yeso yende nous on est là pour soutenir Karine Mokonzi na ba défaut na ba mabe na nyo surtout nous on est là pour la soutenir parce que c'est notre sœur ngana rotso ba audio
par rapport ndenge to solana mwana mai au sentir que ténèbre mwana mai elle a vraiment un bon cœur, elle beau solana batou, elle beau zana batou. Donc au batou mususu basala raté. Donc Karine Mokonzi aida batou belé internet hein. Lelo pe yope so torozo on habité na o senga ni ntozio pe na ba défenseur au komi pe ba défenseur Karine Mokonzi. Maman na secrétaire kuna na zo tu es d'accord? Voilà, tout ça là après. Bon, Junior, merci d'avoir assisté accepté mon invitation. Un mot de la fin. Nous on continue la fête, Tout la champagne, tout la bière, tout lia, tout ça, surtout vraiment pour l'anda biso, pour biso de concert, tout banda lobby, bolanda caméra. Tout lia. Quand on monte quand il est là lamba non. Légumes verts. Donc pour vous dire qu'il y a besoin de CP là. Donc tout ces plateaux ça va vidéo jusqu'à 40 jours et après on a tout Tanzanie histoire et merci beaucoup. Alors que merci à tous ceux qui étaient branchés sur Congo Zibulame sur TV. Maintenant, c'est dans l'émission, on a quand même si biso ba chroniquer, on a ba chroniquer tout ça matanga. L'un de nos collègues a auto perdre bébé naé. On a bat mususu eza esengo mais pour na bat mususu eza mawa. Je tiens à remercier à toi un bon réalisateur René Abiri et sans oublier à toi Cadet. Pourquoi pas à toi ma patronne la grande reine, la reine en bas Adeline de gros bisous ta maman place tuée. Merci pour la confiance que tu me donnes et merci à tous mes fans. Soyez toujours branchés, coachés sur cette chaîne Congo Zibulame. Bye.